J'espère que makambo nyonso etambola côté na yo, mais soki etambola bien te, yeba ke eza na moyen ya facile o esengeli osala mpona korécupérer oyo nyonso to ezomarche te côté na yo. Surtout bokotuna mpona nini la plupart ya ba influenceurs ya réseaux sociaux lokola TikTok oyo eza toujours oyo eza na minute eza na plein eza TikTok. Nalingi nayebisa bino ba influenceurs ya TikTok bakosaka biso makasi. Soki okomisi 10 000 abonnés, compte na yo koza monétisé, obando gagne mbongo, obando sala boy. Mais c'est une erreur grave oyo batiaka biso na kati. Oyo sengeli boyeba eza na réseaux sociaux moko te oyo eleki YouTube na moment oyo. Na bosani te fona se présenter pour bo comprendre o aza liboso na bino eza nani. Ngai na bengami na kombo Ale na sali formation ya marketing digital. Comment ko utiliser ba réseaux sociaux nyonso. Yango lelo nazwi décision pona ko créer chaîne oyo YouTube na lingala pour permettre bino bo comprendre ndenge nini ba réseaux sociaux wana nyonso ezo fonctionner pe ndenge nini YouTube ye moko a fonctionnaka mpona keno akoma boss ya ba réseau nyonso. YouTube eza premier réseau sociaux oyo ezo rémunérer bato koleka ba réseaux sociaux nyonso. Soki na kosi yebisanga na commentaire okosi. Soki na kosi te yebisanga na commentaire olobi vérité. YouTube ezali réseaux sociaux oyo ezo permettre bato ebele activité na bango eyebana na monde entier et permettre bato basala ba manifestation na bango eyebana et permettre bato ba rémunérer na ba créateur ya contenu ba rémunérer chaque mois na YouTube koleka même TikTok, Instagram, Twitter, Telegram. Alors oyo facilité ona ye nango pona ko yebisa bino po bo comprendre bo yeba ndenge nini ya kosalela ezali rien qui ma ya kolanda ngai bo s'abonner to partager vidéo na 500 personnes to atteindre 1000 abonnés pour permettre que YouTube a comprendre que na RDC to ba congolais ba isalela ka YouTube makasi yangwana na ye na likanisi oyo pona ko ilakisa bino ndenge nini basalela ka YouTube na lingala ba parametre nyonso ko banda na ko créer chaîne na ko aider yo soko oyebi ko créer te okomeli ngai na ko lakisa yo ndenge nini osengeli ko créer chaîne na yo ya YouTube et permettre yo que non chaîne wana ozalaka rémunérer chaque mois ozala liberté financière. Ya mibale oyo na ko apporter na vie ya chaque jeune congolais ou jeune fille congolais, papa ou maman oyo asengeli ko démarrer na business en ligne. Business en ligne évoluaka na marketing. Ozo sala ba business na yo soki ozo évoluer bien te yeba ke ozangi moyen ya kosala marketing. Mais une façon ya bien ya kosala marketing ezali YouTube. YouTube vidéo soko publier et ça là des années YouTube yemoko azo tourner vidéo na yo na façon oyo saleli na eloko oto bengaka niche oyo identifier soki bato bazo sala recherche bazo continuer ko like vidéo no ko landa vidéo na yo ba abonner ezo permettre yo ou avancer ezo permettre YouTube à identifier sous vidéo na yo
abanda ko partager yango epai ya bato. Mais eza bongo te na ba réseaux sociaux nyonso. Oyebi TikTok so publié aosalaka 24 heures piu elimwe. Et o akolakisa yango epai ya bato asala boye non. Soki mutu akoti asali recherche comment gagner de l'argent sur YouTube. Omoni soki osalaki vidéo sur comment gagner de l'argent sur YouTube. Mbala moko TikTok abimiseli yo. Otali esili. Soki bongo te bato baosala recherche na ba titre te vidéo na yo elimwe. Mais YouTube eza bongo te. YouTube aza chaque année, chaque mois, chaque semaine azosala promotion ya ba vidéo moko ya ba créateur nyonso ya contenu na plateforme na ye. Et permettre pe yo o avancer, ezo permettre yo o tikala toujours ko créer ba contenu. C'est parce que activité ozosala na YouTube ezo kende liboso. Mais YouTube asali pe apesi biso mayele to sala ba contenu to publier. Mais atiki biso pamba te alobi nini landanga bien. YouTube a permettre na mutu nyonso oyo azosala vidéo, il faut ezala en bonne qualité, bon son ezala bien. Deuxièmement, tozalaka na bilo babenga ngo titre oyo esengeli barre de recherche mutakomi comment voyager à Canada ou bien comment voyager en France, comment faire pour voyager en France. Soki okomaki titre ya vidéo na yo comment faire pour voyager en France, YouTube bako identifier vidéo na yo mbala moko tindeli mutu wana po azosala recherche po alanda ndenge nini asengeli ko voyager ko kende France. Ndenge moko soki osali yango bien, YouTube asengi il faut ko mettre miati ezali nini, ezali ba photo oyo e permetaka YouTube to e permetaka mutu nyonso a identifier vidéo eza bien pona ye a cliquer a landa vidéo wana. Ba photo wana ezalaka liboso na barre de fond e permetaka biso to landa ba vidéo ya bato oyo to lingaka, ou bien conseil, ou bien créativité, ou bien musique, ou tout ça oyo tozaka besoin nango na YouTube. Yango nde tobengaka ngo miati. Ndenge nini osengeli kosala yango ebima kitoko et permettre batu balanda. 1. Titre miati. 2. Titre. 3. Son. 4. Qualité de image. Biloko wana 4 soki osali yango eza bien, YouTube ye moko akozwa vidéo na yo en charge. Ndambo etikali ye moko abana kolandela a permettre yo ke o percer na plateforme na ye ya YouTube. Et bobo sanate awa formation à bientôt ezobanda. Landanga chaque jour na chaîne oyo YouTube na lingala et ko permettre pe yo o comprendre ndenge nini ozana boutique na yo, mais babiloko no etekama te soit bato bazo ya bien te. Or que moins mususu ya koteka facile les réseaux sociaux à partir de YouTube okokomela osali publication na yo osali vidéo na yo ya bilamba, soit ya chaussure, soit ya nini otiango mutu alandi otiena numéro de téléphone bamo babengi mutu na ye asombi ozimbongo. Ebele baza baoteka baza na ba boutique te, baza na ba maison te, mais bazoteka à travers ba plateforme oyo TikTok, YouTube, Instagram. Ils ont permettre batu facilement ba atteindre ba objectif na bango ba comme liberté financière. Alors soki yo lingi okoma pe na liberté financière na ko eloko aliboso nazo réclamer, s'abonner, ou liker, ou partager vidéo na 100 personnes ou bien 80 personnes et permettre que biso